monde à ténèbres banda kota mitambo 9e mois 10e mois 11e mois. Quand Christo bazo préparé 12e mois toki mapa na nzambe mabondeli diable ça déjà tangu bakei kokende bakei bake chasse wana 12 000 esprits wana au lieu de 6 000 matrices basenga ki ba récupérer 12 000 matrices ya basi. Bande kolanda bango na betoile. Omoni bato mingi o bazala kamvute na monde à ténèbres. Bazali bato bazana betoile. Nde diable utilisaka pona kobenda betoile na bango. Nga monde à ténèbres. Omoni bando kina ebisa kyo ba pumbwa kalali ya kinga na ndo pumbwe kandenge na zaboye. Ebisinga fukama na fukami. Fongola maboko na fongoli. Tangu na fongoli maboko atie musapi. Nzungu moko ya makila eye bimi na maboko na ngai ayebi singa lobi sikoyo mela makila wana siko baye ko benga ngai ba benga na Lucifer alobi bon sikoyo na tie doubler na yo azala na yo poete yenda simbela yo kantinya makila o mela po avant ovanda awa pour titre souka na monde à ténèbres za conseiller okomona Lucifer avandi na droite na baza ba conseiller wana baza ba ange akitaki na bango be esprit o baza ba représenter ba monde comme Lucifer atie musapi kantinya makile bimi tatu laki na nzongo siko kantinya makila ba ebisinga fongola munoko na fongoli batindi double nanga ba bimeli sai makila wana tanga tomboli kaka kantidi wana lenga banda ko sopelanga makila na banda ko melango mupepe koti nanga na double kuna ibwaki biso na makila wana 12 000 esprits ba pesa kingai nako bimisa bango ba bimi na forme bambwa mutu kekoki ko banda koya bako pumbwele chauffeur omona mbwa munene epumbwele tango akobanga omoni mutu kawane baluki batinyoso bakufi nakati ya monde à pandemonium na ebisaki yo na butu ya vendredi pour na kota samedi puisque à partir ya 0h bandoki banani ba monde nyonso ténèbres et kenda kosangana na monde à pandemonium pour na kolukozwa méthode ya sika ya ko détruire na monde basangani basali siècle baksimbi maboko Lucifer atie musapinga mata makila tango ngamata makile bimi abandi ko dirigeango na musapi tombwa ayebi singa fongola munoko na yo papa sheki na fongoli munoko tango makila wana ezoya po esopana na banda ko melango na munoko nangai na besprit wana na Lucifer mupepe kota tourbillon e bua kabiso nyonso mwana na mwana bendana spécial Sunga orphelin de soutenir orphelinat vida akata orphelinat vida bolingonde vandi ndenge okanisi baye bazotelengana nzamba pambola yo orphelinat vida nzambe atieli sona ye awa eloko nyonso oza nango yaka contacter orphelinat vida misolo na yo okabola yango na banani orphelinat vida esika bazozwa bana o baza orphelin et baza délaissé botana nzambe shalom biskanso bizwa mibino awa nazali na orphelinat vida na yaki na bapashiko pona kotala penza si réellement si makambo toyokaka ya mama Emily Seth Mainga existaka mais quand on est venu on a trouvé que c'est vrai surtout ça la bolam livre souvenir et fondement même après la mort même après le retour à Christ il y a misana biso et témoigner biso liboso na nzambe bien aimé total ONG vida organiser activité $1 pour nos orphelins. Orphelinat vida eza train ezolokota ba orphelin botie essence pour ekoma la destination. Nzambe na lola mona bina pambola bina vraiment azongisa ya ebele vraiment na oyo nyonso bosalaki lelo toyesu na lisolo mosusu kosenga na bino ke tozweli bana esika ya monene tozweli bana esika ya kitoko tozofutela yango chaque mois bana na biso fo balia bana na biso fo bakende classe bana na biso fo balata bana na biso fo baza propre
nasepelaka na donner oyo bango bayoka mbongo na nzambe et puis basalaka o nzambe asengi parce que eza eloko nzambe asengi nga nayebisaki nzambe tu m'as donné cette vision mais je ne vais pas travailler toute seule. Bah, bossa le cas, provision était tout autour de moi. Nayango, Soki Olingi Osunga, Bengabiso, na plus 1 64 75 33 43 10. Topé, Bengibiso na plus 243 97 666 66 04. Shalom, c'est prophète Moïse Makoma, ministère Ozana. Mingi baloba qui était Seigneur Jésus qui sa sala kalisusu te nenge abanda ki ko sala kala. Yango ngai pe na ebisa ki ba oyo ba tambola partout, ba luka ba délivrance, ba matana ba via ba kenda partout, ba délivrance simbate boya et pas na Seigneur Jésus qui sende boko bika. Ba tuana pe ba yaki pe ba leki ba délivrance ba biki bino moko bo tala ba témoignage. Frère na bino na kati ya Irlande nazali na ba blocage ba porte tout ezalaki fermé mais depuis na leki na délivrance na papa Moïse makambu tout efongwami na sombi dendaki ba pasi na nzoto esili changement ebele salami na ba aspect nyonso nzamba ozana azosala. Shalom shalom peuple de Dieu nga mama Jeannette en tout cas na belaki tension makasi na yokota na YouTube na kotani na Ozana pasteur Moïse abonde pona bandeko les mêmes jours na keipa docteur nanga atalinga tension esili bilonyo zibanda sanga palpitation esili. Shalom peuple de Dieu, shalom mama Clémence na Paris na yiko témoigner moni na nzamba Ozana wa sai na bomo nanga nazali na problème mwana bane koloba te na bane kokende na orthophoniste donc badéclaraki mwana comme handicapé aloba te na etango baye kolakisanga papa Moïse alekisi mwana délivrance lelo mwana nanga komoloba naye kotémoigner moni na nzambe ya bikamwa oyo asali na bomo na ngai nazali na problème mokanda to reprise nazwaka barigi na raison moko ezata na sens te lelo nakomi mwasi esengo nazwi mokanda nazwi pe mosala donc yango naye témoigner moni na nzambe ya Ozana wasali na bomo nanga tokanga na nzambe nalobaki déjà awa ezali terminus bosabone na papa Moïse prophète TV na YouTube nazosela bino na moto. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya Chebiso TV. Oui malamu na émission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Na pesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue sur votre émission Police des Stars, une émission d'analyse et critique. Un grand merci à tous nos abonnés de Chebiso Télévision, un grand merci à notre sponsor Jésus-Christ Nazareth. Merci beaucoup à notre partenaire Maman Emily Seti, Maïnga Mosinzambi depuis Canada. Un grand coucou aussi à tous nos techniciens. Je vois du côté prise de vue Chris, du côté réalisation Dinish Mosolo Elias. Un grand merci aussi à Maman Lydie Moukadi, ma femme. Je salue mes enfants. Votre papa vous aime beaucoup. Mesdames, messieurs, je profite de cette occasion pour dire un grand merci pour vos conseils, vos idées sur cette chaîne Chebiso Télévision. Merci beaucoup à tous nos abonnés de Chebiso Télévision. Mesdames, messieurs, suite il y a témoignage, 15e partie, na évangéliste Vasco. Papa na pesi mbote. Mbote papa chic. Sangoni. Malamu na ngolo nzambe po soki nzamba ko batela te oya ko kengela ko sala musala. Voilà, to sambela. Nzamba lola nzambe na bolingo papa malamu papa oya apesaka pema apesaka pe bomoi. Tozali na nzambe mosusu te lokola yo. Papa tango yango ekoki po ete yo lobo tindaki liloba ngo elataki moto yango ezalaki Yesu Kristo okotaki na molili pe molili ekimaki tika ete na nzela ya témoignage oyo bana na bakangwama pe baleka na kobika to banda na yo elongo to sukisa no elongo to sengi lisungi ya molimo mosanto no azala kati na biso na kombo na Yesu Kristo mokonzi pe mobikisi na biso amen amen. Bande walandi na pesi bino susumbote évangéliste Vasco to sokaki place diable asenga kiyo okende ozwa matrice ya basi kozwa ya matrice wana mono sa na nini pe but ya kozwa yango ezalaki pona nini. OK, merci. Omoni ezana bana basi ebele lelo
akota libala mabote ezalaka te akokokanga batata mwese bandoki banoko bandoki bapapa bandoki me yo moko ifo otala etamboleli na yo ozomona otambolaki ndenge nini yango moni mokanda na Proverbe chapitre 28 verset 13 Bible lobi moto oya bombaka mabe na evine bongaka te mais oya bimisaka ngo poisa zokama wana nzambe donc ezali na ba repentance mosusu moto ifo luka ba sacrificateur a sala repentance sincère puisque na lisumu mosusu yo moko kosala repentance longwe mais lisumu akati senga ke fo mona sacrificateur donc tangu na libéré mupende wana puisque na landaki consigne ya lié ya famille ndenge bapesaki nga na koko wana alors epesaki discussion na doublir nanga mbala moko disparaître akei tangu ake babenga na monde pandémie na keli se faire alobi nanya tindi o libérer moto yonga isi na kangi nanya pe permission na mekaki ko expliquer que tangu nakutana kina koko ata makambo alobaki ya lobi nanga okotosa koko wana to kotosanga donc ozo comprendre que monde à ténèbres un monde moko eza diable amonta lokuta c'est parce que doublir ba pesa kinga ye mutebisa kinga na tosa wana eza pouvoir ya famille laisser faire muta pesa kinga doublir wana ona okoka ko sala tienda sala na place nanga c'est ko tangu doublir rolo bananga na tosa tangu mupende wana kangami esenga kina sala nini esenga kina tosa maloba koko wana me babaluki alors laisser faire ebisenga na luka 6000 matrices ya basi na pesa pendant 24 heures. Donc ceux qui n'a pas cité ngana okota prison na place ya Batouana. Alors na bimisa ki 12 000 démons o ba pesa kinga na tinda ki bango mission. Tangu bake mission ba baluki na forme ya bato. Puisque zo mona bato mingo koya na nzelo kutena moto mosusu ki ya moto etelemi mingi ya bato batabo na mokilo baza kapé besprit pe ba kana ba forme moto. Donc esprit akoki ko baluka na forme mpuku na forme mania ou na forme pe ya moto. Alors on a tinda ki bango bake Afrique mombana balie oyo ambiance za ya makasi ba panzani tangu bakei kokende bakei bake chasse wana 12 000 esprits wana au lieu de 6 000 matrices basenga ki ba récupérer 12 000 matrices ya basi pour bazaki 12 000 esprits bayelinga bangoton bayena ke présentant na réunion ya monde pandéminium et pas ya diable tangu na présentant au diable lobby au sali musala moko ya malamu mais esengela ki na yo na kati ya 6000 matrice ya basi wana yo pe esengela ki ozala na kati po kange esengela ki te oluka otinda kaka besprit bazwa nazo ya koloba esika wana siko nalingi na expliquer esiko bien pona continuer ba matrice wana tangu na limwiseke na monde à ténèbres yango ndo moni diable azo komisa yango ba couvese OK yango nde diable azokomisa ngo bakuvesi ndenge tolobaka na ba témoignage oyo uti koleka mibali o basalelaka ba prudence mibali o babimaka na baso bana bandoki to basa besprit nde bazwaka ba superme wana bazo memango na kuvesi wana ezali ba matrice ya bato o tozolimwisa na mokili okomona mwasi azwi libala tango akei mabote ezoya te c'est parce que matrice na ye eza na kati ya monde à ténèbres na mokilibu akoki kobota te akoki koshanza ta mibali 5 na vie na ye mobibatikali kobota te c'est parce que abimaki na esprit to abimaki na féticheur tondoki alongola ye matrice amemango na monde à ténèbres yo ozali na problème ya mabota ozolela lelo tala mobali nini obima na ye luka basali ya nzambe ya solo poete ba memayo na prière ya repentance puisque repentance ndezongisi bolingwa moto na nzambe tangu bakomema na prière ya repentance tangu tokoya ko sambela o seme eloko moko na kati ya prière wana esombi eloko ekoti na église nzamba kozwa eloko osombi a remplacer ngo na place ya matrice ton na prison yo matrice no ekozala libéré okobota po soko zobota te yeba ke balongola o déjà matrice donc basala yo opération sans cicatrice matrice balongo ekenda na monde à ténèbres ndenge moko pe Yesu Christo pas capable ya kosala opération sans cicatrice alongoli matrice na yo o bakoma ko utiliser ngo na ténèbres azongi selu yango na kati ya bomoi na yo
tango balobi na ngai yo moko siko esengeli obima oluka diable ayebisaki biso toluka kaka basi oyo baza na betwali mingi. Okay. Bwana oluka bango lolenge nini moto na zali? Tobandai komona betwali. Okay. Tobandai kolanda bango na betwali. Omoni bato mingi o bazalaka mvute na monde à ténèbres. Bazali bato baza na betwali. Nde diable utilisaka pona kobenda betwali na bango. Panda na bimi na komi siko koluka mwasi nini o na kobima na ye pona longola ya matrice wana. Na kena boîte mona kati ya mboka na biso kaka na kotanga te. Kokoma na kena boîte wana na koti na tourner na moni pena mwasi waza na étoilité. Na moni mwana mwasi moko azoleka na nzela ezaki après près ba 21h. Nga na jeep na tunye mameske na okiko memayo. O nazotambola na nga na otala mutu liboso na obite na okiko sunga ona memayo. Nazwa mwana mwasi wana na memiye. Tangu na memi mwana mwasi wana komi kolinga eneti mobali nyonso alinga kananzela basi omoni mobali na motoka oyebi te azali nani ozipanzi sango lingi mobali ya jeep tokene tobando solola na sombi masanga na sombi batije tobandi kolia toza kosolola na ye na yebisi ndenge nazali boye naza pena na posa makasi ifo na bima na mwasi me naza na mbongo moko ifo na pesa yo alobinga na ndumba te wane foluka bandumba nga na kanse net oza mobali ozolinga nga na voix normale mais ya kobima bwena na bandi kosala bencartation pendant na oloba na maloba parce que na luka kaka moyen nini ona akikobima na ye na présenta ye même mbongo na sali incartation na bimisi mbongo na poche na ngai $2000 na pesi ye tobima na obite simba mbongo na yo soko kolinga ngai linganga voix normale yaka pa na biso po balanga papa chic ezana basi bali diable ebisi ngai il faut convaincre kaka mwasi wana yonde esengeli ozwaye aobi tokotika ngala kenenda pona biso papa chic tokomo ya na ye tokomo kende na ye na memie na jepi panda tozo kende na ye alaksenga bipa na biso yango wana papa chic nazomona epa na bango te nazomona lopango na bango etondisami na makila alobi me ya kotika ngai ti liboso lopango na biso nga na obite na odeposor bolingo yango lobi olinginga ye sikoyo pona ye azomona ngo honneur na kite ti liboso lupango na bango na jeep ngai sikoyo moya kokome pa na bango ya lite po a 100 mètres yazo laksanga na zomona de place azo laksanga na musika pa na biso yango na omona lupango wana makila donc soki na komi pembeni wana ezali risque na kite sa mwana mwasi wana sala mission wana te tango na sali mission wana te na ke réunion na butu Lucifer ebisinga lokolo tosite esengelo kota prison. Ngamoko na kota ki prison. Prison na kota ki wana santé sala ki neti ko kita mokie. Okay. Pona koma ki na prison ngo za ndenge ni na mulimoto na ndenge ya moto. Na nga monde à ténèbres. Omoni bando ki na ebisa ki obapumbwa kalali ya ke nga na ndo pumbwe ka ndenge na zaboye. Okay. Donc na koti na temple na nga na invoquer avion na nga serwa na komena avion cercueil bimi na koti na kati na pumbwe. Kaka ndenge na zali boye. Et chambre na ngai o na ndeko sala makambo mwasi abande ko fungola te. Yango mwe na lobaka toujours que basi nyonso oyo mibali bazana bango na bandako bafungolaka ba chambre na bango te esenge bobondela makasi nzamba fungola bino miso bobuka ba chambre wana bokomona ba réalité sika mobali wana kenda ki okende pona libela ozomona siko na kota kuna na moi na biso ana salaka une semaine na kati ya prison wana tango na sali une semaine Lucifer aye ko benga ngai ayebi singa lobi Vasco étoile na yo oyo zali na yango eleki makasi nalingi na komisa yo conseiller na ngai après prison donc problème à diable a commis ko remarquer que Jésus-Christ a comme déclaré ngai mais ngamo konenge na zaboye nazomi e bangote alobi nalingi na komisa siko conseiller na ngai esengeli na sala yo cérémonie ndengo zobima awa ala kisinga lobi kiti no yoko vanda yango wana mais avo vanda na kiti wana liboso fona komiso conseiller
eloko nini esalami ayebisinga fukama na fukami fongola maboko na fongoli tangu na fongoli maboko atie musapi nzungu moko ya makila eyebimi na maboko na ngai ayebisinga lobi sikoyo mela makila wana papa Shek tangu na tomboli nzungu wa makila wana po basala nga cérémonie na melango na koma conseiller kotombo na otombola na mela bo mupepe moko ekoti na kati tangu mupepe wana ekoti na kati ya monde ya ténèbres na ngai na nzungu wana ebwaki biso makila wana esopana na tikala komela makila wana te etomboki Lucifer abengani ngai alobi pourquoi nga na kopesa yo makilo mela yo meli tozo sopiango na lobi ezanga ita lobi kende abengani nga na bimi na kati ya prison wana na invoqué na kati ya réunion wana na invoqué na avion na nge bimi na zongi na kati ya temple komo lekela nga makambo nini o na komi kosala ngam na sacrifier ka bato nazoko kaliso ko sacrifier bato te pourquoi ngai mutu basala kanga cérémonie na koma conseiller ndenge ni na okoka kokoma na koiko koma conseiller te makile sopani lobi na ngonge koki na losana nga ba travail nanga ngonge koki na pumbwe na ke na réunion azongi singa lobi te yo kokota na no réunion te kendenga moko na kobenga yo na zongi na bande kokota so réunion te bien aimé banda kotala ke mutu o Lucifer abengaki afan chéri na ye alakisaki ba secret ayebisinga bi ozali na étoile mingi nazolakisa ba secret na yo na kati na mokili oyo na tia 4 démons tous les 4 cardinaux sont pour babebisa mokili oyo démon ya liboso na tia ye po babebisa kaka mopepe yango moni ba minganga bakoloba bomi batela mikolo mipepe mabezali moto nyonso oyo ya ko respirer na mopepe esengeli azwa épidémie pe maladie chronique démon ya mibale na tia ya bebisa kaka mai moto nyonso oya komela mai to kosukola mai ezali yango esengeli na bebisa vi na ye alobi demo ya misatu na tsaya bebisa mabele moto nyonso kotambola na mabele esengeli na bebisa santé na ye yango moni mutu musu akoloba nga na linga mobali ya mutu te na ibelo kwa mutu te babwaki nga mbaso to babetinga aveso na zwa onyataki yango konyata poza na bademo babebisaka mabele alobi demo ya mine inatsaya bebisa moto moto nyonso akolambela moto wana na kokotisa esprit wana na kati tangu mobali akoya kolia biloko kaka wana baba lambi esengeli libala wana epanzana ozomona ba secret nyonso alakisaki nga suko akomo bengananga baye kobenga ngai pona komaki koyoka posa nazotinda besprit musuba sola na Lucifer puisque nazokende lisusu ba réunion te moyena mela vert rouge ezate moyena lia kamundele ezate obi vert rouge makila batu suko baye kobenga ngai babenga na Lucifer alobi bon sikoyo na tie doubler na yo azala na yo poete yenda simbela yo kantinya makila omela po avant ovanda awa po titre suka na monde à ténèbres za conseiller okomona Lucifer avandi na droite na baza ba conseiller wana baza ba ange akitaki na bango be esprit o baza ba représenter ba monde na loboko ya gauche ezali ba conseiller o bazali ba grand maître bana kata mokili na biso mususu baza ba isi ba kufa misu bana bomoy net na bi kacher moko akoma azape conseiller tika ke conseiller kuna na otanga bombo nete azana bomoy na tika conseiller na Kongo na biso aka moko conseiller Lucifer na otanga kombo na ete na tika ki kuna azana loboko à gauche ba conseiller pe bazala kebele alors siko ba présenter nga kit na nga balobi yo kit no yango avant ovando koma na titre oyo esengeli okoma omela makila siko lokolo sopaki tour liboso tozo pesa doublir ndazo meliso makila wana fukama na fukami doublir nga pa fukami Lucifer atie mosapi kantinya makile bime tatu yaki na nzongo siko kantinya makila bayebi singa fongola munoko na fungoli batindi doublir nga babi melisa e makila wana tanga tomboli kaka kantidi wana lenga banda kosopela nga makila na banda komelango mupepe koti nanga na doublir kuna ibwaki biso na makila wana mbala moko bakanga biso lisusu na doubler kwa to kota prison Lucifer atomboki pona nini bosopi makila wana papa Shiki a ozo comprendre que
eza na nguya moko ezo déclarer et lobi déjà yo o nyonso salaki c'est fini siko ekomi tango ya kosala nzambe diable azoyeba biloko nyonso mazolinga koloba yango te ozomona tango makilani sopani bakotisa biso prison tosali 3 jours na kati ya prison bayebisinga balobi lokola makile sopani ebele osopi na sebele esengeli na yo oluka o sacrifier les biso 24 000 personnes 24 000 personnes au salisa ba accident au bomela biso bango to pesi 3 jours au luka bango papa Chic na bimi na tindi 12 000 esprits babandi kotia mitambo ngai moko na bimi na doublir na ngai to bandi kotia mitambo et si quand tu tozotia mitambo pona ko sacrifier bato mitambo wana ezosi mitambo ezaki lolenge nini moto ba jera mitambo nini bato bayeba ko ata ba moni mitambo ngo ba sauter yango mitambo wana yalike 12 000 esprits ba pesa kingai na ko bimisa bango ba bimi na forme bambwa mutu ke koki ko banda koya ba ko pumbwele chauffeur omona mbwa monene epumbwele ye tango ko banga omoni mutu kawane baluki batinyoso bakufi monde à ténèbres récupérer makila wana totie mitambo wato bandai kotiango partout tozo bua quand même ba mbongo na bare na bekoli ya bana tozo tinda ba besprit bazo kende ko bua quand même mbongo na babar bazo baluka ba na babar bato bazwa kaka mbongo wana balia poto sacrifier milimo wana to kokisa nombre wana ya 24 000 personnes wana papa Chic nyonso tokomi ko sala wana même ba accident zo simbate bambongo tozo bwaka bato bazo lokotango te donc nzamba faiblir partout Lucifer aye ko benganga lobi sikoyo lelo cérémonie no ko ratete et sengeli to sala yo cérémonie po mukolo suke ya lilo o vanda na kati ya kiti malgré omeli makilate mais malgré na meli makilate lobi avant fanda na kiti na fo cérémonie lelo ngai moko nazo sala yo cérémonie bien aimé o ese komami kati na yo kobanga te kanga maka na Yesu Kristo eloko nini komi papa Chic malgré mitambo nyonso batinda kinga pona sacrifice wana na luki ko sala ngo na kokite baboyi ko pesa nga même etumbo même kokotsa nga na prison c'est que bango moko ba comprendre ki eloko nini ezo passer na kati ya monde pandeminium na ebisaki yo na butu ya vendredi pona okota samedi puisque à partir ya 0 heure bandoki banani ba monde nyonso ténèbres et kenda ko sangana na monde pandeminium pona ko lukozwa méthode ya sika ya ko détruire nango monde à partir ya butu ya samedi ya 0h30 ba réunion wana bandaka siko ba représentant nyonso ya monde ba grand maître nyonso ya ba monde ya ténèbres ba sangani ba simbani na maboko boye na kwa ko fungola bana na nzambe secret ya prière moko po te diable sale loko moko te nyonso imita kaka ya nzambe bango nyonso basangani basimbani na loboko boye panda basimbani basali rondre basali bake ko simba bango nyonso kita Lucifer nga sikoyo bazwe ngai batenga na katikati na doublir nanga ya kainga na ceinture na fukami yepa fukami kainga na sima na ceinture ba bandi bencartation tala basali siècle première ceinture ba conseil o baza esprit ya ba monde nyonso ténèbres ba sangani ba simbikit deuxième ceinture ya ba représente ba conseil nyonso o bazali ya bato mosusu bakufa pe bana bomoy ba te deuxième ceinture troisième ceinture ba représentant ya ba monde nyonso ba sangani basali siècle ba simbi maboko bo Lucifer atie musapinga mata makila ebimi tango ngamata makile ebimi abandi ko dirigeango na musapi tombwami ayebisinga fongola munoko na yo papa Chic na fongoli munoko tango makila wana ezoya po esopana na banda komelango na munoko na ngai na besprit wana na Lucifer mupepe kota tourbillon e bwaka biso nyonso mwana na mwana bendana
nakoka komela makila wana te lobi nango na zongi na kati ya réunion na monde ya pandémie Lucifer ebisinga koya te biso moko tokobenga yo pourquoi c'est parce que présence nanga et comme kotia monde à ténèbres mal à l'aise dans la place balobaki ke nazana étoile dans la place au Lucifer alobaki ke nga afan chéri na ye akomi ko benga nanga na ba réunion okoya réunion alobite zonga nga moko na kobenga yo ndomone eloko oye komaki ti Yesu Kristo ndenge tolobaki aya kopesa nga etumbo ndenge balobi na mokanda ya Apocalypse chapitre 3 verset 19 nzamba lobi na pesaka etumbo na batonga na lingaka po batia molende babongola mitema na bango donc monde à ténèbres comme bengala ngai ngab dans la ki balobi ozali une étoile okomi afan chéri nanga bakomi akomi kolinganga mingi kotindanga ba mission apesinga doubler on a banda kosala ne ba mission mais ba mission so simbali sosote na monde à ténèbres pe ba cérémonie nyonso ezo simbali sosote awa nazo talisa bana na nzambe ke Yesu Kristo azali grande puissance o déjà commis pour na yo alaki pour na yo ko pedre eliki ya mon côté yebaki ate umeli okokisela yango. Voilà, la bandi tout le temps mituna moi mike sacrifice oyo moko na maipe moko ya ba musicien Dakumuda na mbaki na plateau alobaka que tant azara musicien banoza ba mbongo ba boire na bare yo polobi yango que bon doit boire un bon arrêt sikoyo suge coïncide que mutu wana kufi na mbongo oziwana après na ko ngana lo banini ba méthode nini à redécouvrir à part mbongo à part ndemo to bana bare ba accident ba bile mitambo nini différent oyo satana chaka na bana na nzambe et satana chaka mitambo na bana na nzambe na koebisa yo net monde ya Krishiva religion Indo-Shiva. OK. Donc de basera décembre. Na décembre voilà. Et donc on a tout na yango. Ozokende. Ozomona ko banda 9e mois. Ndenge to kotibo. Monde à ténèbres banda ko tsa mitambo. 9e mois, 10e mois, 11e mois. Kamba Kristo bazo préparer 12e mois toki mapa na nzambe mabondeli. OK. Yozoki mareta pour mutu à côté na kata prison ya satana po bima esengeli akutana na musali na nzambe o nzamba zo utiliser na nzela molimo mosanto to nzamba tindaki ake ko découvrir ba secret po ye banenga ko bimisaye sans quoi pamba Taba Christo bazo weli sa 12e mois na ba prière déjà 9e mois 10e mois 11e mois sakangamaki siko monde à ténèbres tangu ba Christo bazo fêter na décembre monde à ténèbres fêter à décembre té monde à ténèbres yaka ko fêter 3 mois après ko banda janvier février mars nde bango ba eko fêter siko ezana bato mosusu o babwaka ki bambongo pe na banzela balokota ki bambongo wana ezana bato mosusu abimaki pe na ba magicien bakotisa ki kombo na na liste ya batoire ya kufa ozomona babomba ki de na batoire yazo tambola mazaki de na batoire olokota ki mbongo tambola de zaki na batoire panda zaki na batoire wana tango bazokota na batoire ba proclamer déjà que yoko kufa na janvier ba proclamer yoko kufa na février ba proclamer yoko kufa na mars sikoyo ezana bato mosusu alokota kipe mais akimaki epa na nzambe na décembre wana amipesa ki epa na nzambe asalela ki nzambe achanzaki etamboleli na ye bato wana balimo wana kati ya prison mais kombone kotikala bakolandela ye pomoni bato mosusu papa chic tango ekomi décembre chanze bizaleli e ero nde bandoki baliaka bato amipesi pa na nzambe tango amipesi apeli moto wana alimwe na kati ya prison wana mais kombo etikali sikoyo monde à ténèbres lokola esi batiaki yo na liste bakolandela yo bayebi ke décembre ano peli na moto na prière janvier moto na prière ekomi kosila omona moto afete bonne année nzambe azwa lokumu batebele bakoti yango te nga na koti yango mokomona janvier kio akei
bonne année lelo tikana mela na ngalo na la ki veye lelo mukola kolia komela février kyo aki c'est parce que bakoki kozwa yo na décembre te pour muso telemaki na moto nzambe mais na mars basaye nini baye bazu c'est que monde a krishiva religion indoshiva wana okomona bilamba mingi batu balataka surtout ya bana ebimaka na monde wana bakotinda yango ezali na bilamba basi bakotinda bades babimi na forme basi baye kosalela ngo marketing omona mwasi pantalon wana bien robe wana bien ngape fona sombango na lata la plupart rezo bimane zo ta na ténèbres eza déjà na numéro ya caché ya batoire ya liwa tango sombi yango au lieu au prier tanzambe yo vie de prière ezate mbala moko na meka o meki yango tango meki onka kote na nzoto longole lamba mutu e bandi passe oka mutuku ta 20 décembre ko balongole déjà va ba ke bombaye na sombeli mwana nangela mba yaka meka kia mwana lati tango alati wana boye directement ba chanze omoni mwana bandi fièvre bona nango to Noël a comité kion à partir lamba wana sombaki et utaki na mode ténèbres papa chiki na bateki bilamba no zomona na ba dépôt wana na ba ville na biso mingi bazali ba envoyer ya diable bazo sala service ya diable na nzela ya bilamba osombeli mwana elamba bien aimé ava omekisango mwana bondela nzambe pe yebo sombaki elamba wana na $10 longola ta $1 pe 1/10 mutako ebisa yo aleki aba pesa 1/10 ite boye boazam voya diable 1/10 eza ko futa impo e pa nzambe mutu afuta ka impo pa nzambe diable akoka kokanga ete ozomona donc mutu foxe ko bondela na décembre bakoki kozwa ete janvier bakoki kozwa ete lokwa bit nezala kaka leki sabona ne tanka kako akokota kaka na masumu caméra ya diable papa chic et monaka moto soka sali masumu atanga oyo na 2 secondes yango na zolo bana bana na nzambe soko kwesami na 12h juste 12h 1 seconde sala repentance pour repentance nezo longola masumu ezo zongi sabolingwa moto na nzambe moto azana vie ya repentance monde a ténèbres ko kaka komona ete to kosimba ete e mona ke makila mais moto na nzambe moi moto na moko côté libala batu na moi moto na lolenge nini diable na kati ya ba couple apanzaka bango bilembo za nini soki batu moi sina mobile batana kata ndako libala bano sa ndenge ni pour bokabola bokota incompréhension batu va divorcer to lobaki na témoignage moso to lobele makambo libala omoni ezali na basi mingi to mibali mingi na balie ya famille na bango esi bateka bango na mibali ya butu basi mibali pe bateka bango na basi ya butu bakoki kobala te lokola bazali na étoile po étoile ya libala ezalaka mingi pa mwasi lokola mwasi wana na étoile ya libala mingi ana vie de prière tango azwi na nzela na ye baye kobalana bitumba liboso oyo ekosilaka te tolobango na likambo ya alliance tango bazolata na alliance nde diable akotaka koli wana tango akokota koli wana yango nde mutu kozala bitumba kati ya libala na bango be compréhension ebandaka kolanda na partie loko wana nde mutu bakobundisa ekota bango be compréhension ti bakoya kokabwana toloba pe muso komona muso apartir bakanga lupango to mokolo pesa facture akotimie kaka ndenge bavandaki wana parmi bato avandaki kota mwasi bandoki bali kota mobile pe bandoki bazali na butu kaka esika bavandaki place pe bakoya kovanda lisusu pona koleka kosala réunion wana bakoyoka na balobi mais papa chic biso sito balisa na butu mais comment kosala libala na moi to kokai ko boya te yango to ekosola na bino bo envoûter côté na biso pe to envoûter côté na biso to luka to bo malibala wana yango moni ba désordre kota kana libala bakoki ko banda kotinela na ta bampuko bazoya ko yiba mbongo bampuko bazolia bampuko ambanga ya sona bazanga mwindu boye balelaka ti bangonde moto na nzembe akolobela baliaka mabaya baliaka bilongo nyonso na ndako bazoya koyiba mbongo désordre zokota na kati ya ndako bakoenvoûter mwasi na mvoutement soka na vie de prière ta komi na impolitesse c'est pas mobile donc moi ça zobanga mobilité ekotisi désordre moins derrière akoswa na wana bazo profiter bazo kota na kati
ndo moni envoûtement eyaka kokota libala wana epanzani mpo libala wana ezalaki réclamé à partir ya monde ya ténèbre. Tokomi na suka na émission lelo moto na Nzambe na bani to continuer mot de la fin peut bato ba retenir ni na nyonso tolobiawa. Eloko na ko mot de la fin na lobakango ezaka ka Yesu Kristo ndazali alpha pe omega e bandeli pe suka. Donc eloko na ko ebisa bana na Nzambe azali kolo na nyonso. Nga o na telemi liboso na bino na yebi ndenge babebisaka via moto pe kobongisa via moto. C'est parce que lelo Yesu Kristo ndazo utiliser nga po ba via bato ebonga. Makambo o na sali panda 24 ans to o na moni panda 24 ans to koya kolobela makambo sus pe to sotaki totali sanano ndenge ni nakutanaki na Yesu Kristo pe eloko nini salamaki po Yesu abenganga na asi bolandi même diable asangana kina ba démonion sur monde à ténèbres mais lokola Yesu Kristo a réclamaki nga grade o balinge ba pesanga ya suka na monde à ténèbres ba kokai ko pesanga ngote ba mitambo nyonso na sala ki na bande ko sala tango Yesu lobaki sili e kokai ko simba lisusu te yeba yo landi témoignage o se repentir kaka eloko na ko ebiso tambola na ko banga Nzambe tambola na ko salela pe Nzambe puisque soko salela Nzambe otambola na ko banga ete pamba kozanga kotosa Nzambe kotosa Nzambe eleki kotumbela Nzambe mbeka ya mutu Nzambe azwaka yango soko zotosa ndako zwa mbeka naona maboko poelele na motema moko pe akosalela yo tobongola motema koya na Yesu Kristo komi pembeni olingi kobenga biso numéro na biso zali 081 43 30 475 olingi pe kolanda biso beti DVM Daniel TV au s'abonner wana zape chaîne prédication za na kati ba prière nzamba mona bino soki Yesu azongete tozolobela makambo kolobeze belé tokolobango na ba émission oekoya tourwa tokoloba na tina bangomba bato bakendaka na bangomba mangengenge mangengenge d'ailleurs rebi mangengenge la kisinini tokoya kolobango na émission koya. Merci l'homme de Dieu bande ko balandi tokomi na suka émission matoni mingi ba oyo bazwa kili bakwa kotala biso. Merci na bande ko technique ndeko Chris Dinge Mosolo Elias. Merci na ba oyo nyonso pe bazoka bakwa ko ya robenga biso ya ko sa biso ba remarque yo na no s'abonner na chaîne na biso chez biso télévision. Merci na sponsor na biso Yesu Kristo. Merci na mama Melissa Timayinga na ndengo soutenaka bana bitike pe orphelinat vida oyayo na ndenge pe soutenaka biso wa chez biso télévision. Merci mingi na ba oyo nyonso bengaka biso mokili mobimba na ba province partout nzama pambola bino. Merci na Lydie Mukadi ma femme, on se retrouve prochainement. Bye bye. Spécial Sunga orphelin. De soutenir orphelinat vida. Nakata orphelinat vida bolingonde vandi. Ndenge okanisi baye bazotelengana. Nzamba pambola yo. Orphelinat vida Nzambe atieli sonae awa. Eloko nyonso za nango. Yaka contacter orphelinat vida. Misolo na yo okabola ngona banani. Orphelinat vida. Esika bazozwa bana o baza orphelin. Botana Nzambe shalom bisika nsobizwa mibino awa nazali na orphelinat vida na yaki na bapashiko pona kotala penza si réellement si makambo toyokaka mama Emily Set Mainga existaka mais quand on est venu on a trouvé que c'est vrai surtout ça la bolam livre souvenir et fongama même après la mort même après le retour à Christ il y a misana biso et témoigner biso liboso na Nzambe bien aimé total ONG vida a organisé activité $1 pour nos orphelins. Orphelinat vida eza train ezolokota ba orphelin botie essence pour ekoma la destination. Nzambe na lola mona bina pambola bina vraiment azongisa ya ebele vraiment na oyo nyonso bosalaki lelo toyesu na lisolo mosusu kosenga na bino ke tozweli bana esika ya monene tozweli bana esika ya kitoko tozofutela yango chaque mois bana na biso fo balia bana na biso fo bakende classe bana na biso fo balata bana na biso fo baza propre
nasepelaka na donneur oyo bango bayoka mbongo na nzambe et puis basalaka o nzambe asengi parce que eza eloko nzambe asengi nga nayebisaki nzambe tu m'as donné cette vision mais je ne vais pas travailler toute seule. Boza loka ba provision était tout autour de moi. Nayango soki olingi osunga benga biso na plus 1 64 75 33 43 10 topé bengi biso na plus 243 97 666 66 04. Shalom, c'est prophète Moïse Makoma, ministère Ozana. Mingi baloba qui était Seigneur Jésus qui sa sala kalisusuté, nenge abanda ki ko sala kala. Yango ngai pe na ibisaki ba oyo, ba tambola partout, ba luka ba délivrance, ba matana ba via ba kenda partout, ba délivrance simbate, boya et pas na Seigneur Jésus qui sende bokobika, ba tuana pe ba yaki pe ba leki ba délivrance, ba biki, bino moko bo tala ba témoignage. Frère na bino na kati ya Irlande nazali na blocage porte tout ezalaki fermé mais depuis naleki na délivrance na papa Moïse makambo tout efongwami nasombi dendaki bapasi na nzoto esili changement ebele esalami na baaspect nyonso nzambe ozana azosala. Shalom shalom peuple de Dieu nga mama Jeannette en tout cas nabelaki tension makasi nayokota na YouTube nakotani na Ozana pasteur Moïse abondeli mpona bandeko le même jour nakei pa docteur nanga atalinga tension nyonso esili bilo nyonso bandasalanga palpitation esili. Shalom peuple de Dieu, shalom mama Clémence na Paris naye kotémoigne moni na nzambe Ozana oyo asali na bomoi nanga nazali na problème ya mwana bande koloba te na bande kokende na orthophoniste donc badéclaraki mwana comme handicapé ya koloba te na etango baye kolakisanga papa Moïse alekisi mwana délivrance lelo mwana nanga komiloba naye kotémoigne moni na nzambe ya bikamwa oyo asali na bomoi na ngai nazali na problème ya mokanda to areprese nazwaka barigi na baraison moko eza ta na sens te lelo nakomi mwasi esengo nazwi mokanda nazwi mpe mosala donc yango naye témoigne moni na nzambe ya Ozana asali na bomoi na nga tokanga na nzambe oyo nalobaki deja awa ezali terminus bosabone na papa Moïse Prophète TV na YouTube nazosela bino na moto.